Voilà, et voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous avez la live. Encore une fois, j'ai le plaisir de vous savoir nombreux. C'est Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange, appelez-moi la femme du patron, appelez-moi les mingi gros bébé de la presse congolaise. La presse congolaise amoureuse. Jemima Ibé, quoi. Je suis là juste pour vous faire plaisir et c'est un peu de kolobe là parce que nous sommes bien absolument pandi sango. Nous sommes tous awana, tout le monde le romo et namboka, on peut faire l'analyse. On peut critiquer, mais tu crois qu'au fin en été, tu crois que ça la analyse, tu crois qu'on critiquer, mais qu'au fin en été, tu crois qu'au fin en été, wana musala oyo. Batangisela biso évidemment, malgré YouTube et amuko importera biso na de blabla. Mais c'est au zongi pena déontologie pena musalo yo. Donc, eza que loba meko fingande te. Voilà. En fait, sinon, merci mingi parce que vous êtes nombreux à me suivre. Merci parce que dans baki bientôt la 20 000 abonnés. Na monique bande kopenza bolingaka Jemima Ibele mingi. Bolingaka caméra etiamala mingi. Donc, on a musala auto kosalaka. Vous avez s'abonner massivement. Et lorsque ça l'a bien parce que nous allons partager les vidéos ou consommer les vidéos, place dans les remarques, les critiques, les numéros est là, écrivez-nous, on va faire un effort, il y a quoi améliorer, il y a quoi changer pour vous faire plaisir. Voilà, laissez-moi saluer tout le monde au Botalanga sur GI Télévision. Là, je commence par dire merci à mon Dieu pour le souffle de vie. Et bien, les pena to la muka kina bango, en tout cas, basé sur na bon moïté. Mais bisonda va permettre que tout à la envie lelo tout peut sera merci on va peut ça matondi donc matondi makasi et pas il y a kolonzambe on va permettre à biso tout à la susu na mokolo lelo donc c'est vraiment on dit quoi un honneur pour nous ya romona susu soirée ya lelo tongo ya lelo pourquoi makamutu donc c'est vraiment un plaisir pour nous. Nous disons merci beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois, à l'Ifiki. Bateau de partout. Là, je commence par femme. 4 fois boss. Merci pour le soutien. Papa social. Merci. Merci beaucoup à mon vieux David Olito. Doux de caractère. Donc, à tout le temps. Papa Edo Simba TV, il est là toujours. La petite merci encore une fois, la maman Hortense depuis Paris, la maman de Jémy, ma maman Hortense depuis Paris. Merci pour notre soutien. Encore une fois, et toujours, maman Belgique, babi maman Blanche, maman de la Chine, voilà, mère nanga, que son a tengami, j'ai mis ma zonga, son a kebo, j'ai mis ma zalabo. Merci parce que vous partagez. Mais forte, encore une fois, je dis merci na famille Libota de Bervi qu'on dit la patrona. Merci Nabino, merci encore une fois dans la Chine de Karine Mokondi la baronne. Merci à Nabino, Baba na membre, mon autorité, en tout cas, il y a plein de dédicaces. Maman Mariam, salam. Depuis la Suisse, Mami Sola, voilà maman, et puis maman Josepha Chako, babi maman Josepha Chako. Voilà. Bon, moi, dans la titre,
na ngai ndenge nini nakomi par rapport ya makambo oyo eleki na mboka. Tote komona kala mingi tawa boye avant le bango nanu nazo kolobela non par rapport ya 5 ans ya Bellevue TV oyo elekanaki le 4 mars. Bellevue TV amonaki fa que nous fêter 5 ans na ba orphelin ndenga misala ko aider bango ko leisa bango wana place kisi ya Bellevue vandi ba orphelin na ba veuve place kisi ya Bellevue vandi. Alors amonaki pendant ces 5 ans il a fallu que akende kolia na ba orphelin, il a fallu que akabolela o nzamba pesa ke ya mukie wana akabolonga na ba orphelin eloko ekamusinga makasi nazo kaka ba 10 sacs au 4 cartons au 4 sacs de lait nabi nzambe quelle dépense ba enveloppe na mona ba pièce maputa pour la ba veuve donc na bisio nzamba pambola Bellevue kondi la patron na donc sa place ebimi tant muto sa bolamu to ba kele ba fleur tant muto za na makasi de faire le chose to ba kele ba fleur parce que belé pas na ba komeli ba sina ba mbongo o pe Bellevue osala so ba kele pe muto ba osala na bango yango ya ka manque à volonté ezaka ke non ko bota meza lokola eza caractère kokaba partager eza caractère so muto akabaka hana caractère nde okaba abotama nango neti muto ka Bellevue elle ne force pas. Elle est née comme ça. Abotama pour la kokabela bato. Abotama pour sunga bato. Elle est là, si vous avez un problème, à venir en aide. Si vous avez un yango, si vous n'avez pas dispo ko aider, à kosala yango. Alors, vous avez qu'un là vraiment bato belé, artiste, oh tout na mona ki wana. Merci pour l'assistance. Merci parce que vous avez soutenir Bellevue quand la patronne a une année à Bellevue TV, na 5 ans, vous êtes là. Les hauts et les bas bozaka pour la soutenir ye nzamba lola apambola bino nzamba lola azongela bino encore une fois ya ebele voilà je vais faire une émission par rapport à ça évidemment mais les lorsqu'on a ma live nanga je suis là pour parler ya arrivé à président Macron à Kinshasa. Est-ce que c'était important na fali ipupa na mokonzi na biso parce que mokonzi na biso na minute oyo boye ye azalaki me na minute oyo abima comme ça azalaki te tomonaka afali yango ngana otangaka afali c'était important afali ya komema président Macron na bandal parce que babakaki no bandal c'est Paris kotala pe bandal yango nayebi te milini oyo fali po amemaki président Macron milie ya bamai ebele te na nzela amemaki na milie oyo ya 8 décembre milieu oyo tomonaka ezalaka cimenté oyo emekaka na milieu oyo mozaka makatala bi oyo ce n'est pas banine oyo et ce n'est pas Paris pour quel but ntango amemaki bo mpo Macron amona basalite ya bandal amona mabulu ya bandal amona baterase ya bandal apres apesa mbongo apres ye kobongisa biso bandal wana eya baquestion parce que nga na bango na mopanzi sango ntango aigle amemaki Macron na bandal ayebi ke biso bapanzi tosala yango ka analyse tofinge te mpo amwana mboka tosala yango kaka analyse ere azalaki na poto na conférence de presse tomoni azalaki invité à président Macron déjà à kawana j'avais déjà dit c'est un artiste très très reconnu oh que non kozala ni la conférence c'est pas Macron ça ne dérange pas parce que là-bas na kati wana il y avait pas seulement un seul Congolais qui était fallu non. Il y a Christophe Lusakolo, c'est un Congolais. Il y avait tant d'autres là-bas. Ce sont des Congolais. Mais tellement fallu une figure emblématique. Interpréter quand on te na sima awa boye bakuna babundi badikisi ndaku tout ça. Même si fallait pas dire à continuer à tourner dans Paris tel qu'il faut na bête na tourner dans makamanda on dépôt dans le plan en mer. Fallait tomber ba travaux yangana et salema. Toyebite est-ce que gouvernement et pesi fali mbongo par rapport et ba perte oyo ya sali mutu comme spoko za efandi nango wana eza tellement ebele mais wana etambolaka te lobi te ekufa mais batumbaki yango est-ce que bazongiseli fali mbongo na baincivique wana eza banani basalaki yango ça reste à vérifier parce que wana koma ba question mark
donc tokomi tuna ba question ebele nga naza wana te fallait amona mboka nga naye kaka mpona arrivé ya président Macron tele kaka président Macron asali pena discours na président ya mboka na biso Faci Beton mais epesi même pas ampleur mais koyani kaka na bandal séparé epesi ampleur oui eza avantage mpona biso bana bandal tosepeli enfin dans l'histoire que non le président de la France était venu juste kaka na bandal toconfirme ce que nos bandal séparé parce que le président Macron aniati makoli na bandal toconfirme est-ce que bandal yango eza dini pena ya kozala pena Paris bakisi tomituna yango wana s'il fallait asali eloko wana dans le but que le président Macron atala nano genre ya Paris yango tobengaka Paris et après moi eloko ebima pour que baterrasse ezala curé pour que banzela mosusu ebonga na bandal pour que batinele koma propre na bandal awa tobetela fali maboko mais soki abengai fali abengaki Macron mpona lokumu na ye mpona lokumu na ye wana sikoyo seke na rejoindre bato bakommenter na bacommentaire na rejoindre bato baoloba na biso de bouche à l'oreille que c'était pas important na fali komema président Macron na bandal ça apporte quoi koyani na bandal et apportele biso nini peut-être l'avenir nous réserve quelque chose mais pour l'instant tout le monde a que non et apportele biso eloko parce que le même ndenge ayekita na bandal il y a eu de vol nous sommes Macron babotele téléphone Macron babende sac de angoulema kaka wana koyaka ya ebeli bato sosepela eza esengo mpona biso komona Macron na bandel mpe kotambola tomoni mindele na bamona misali na misu pasi eza lokumu mpona biso mais est-ce que c'était important artiste lokwa aigle na biso aza artiste monene ya mboka na biso apa ONG na ye azalaka nango wana asa tongi nini na mboka na biso RDC. Moi je pensais que ndenge Macron ye na bandal wana artiste ya mboka akokoloba pe ke non nabetisa président obe amona mpe baœuvre oyo ngai artiste na ye oyo yalingaka me ya RDC na sali na mboka na nga RDC naye kozala surprise naye omona nde le président Macron ameli na ye nde masanga notant koma bien te parce que la pub ameli na ye nde masanga donc amelaka pa goûter goût masangu a comparer na ba bière ya France ou bien eza lokola keno lokola artiste ya mboka azalaka producteur nani soki pe nani na sponsor na ye ezalaka compagnie wana ya brassicole abino na melisa yango ntango bango bakomona ke président mwa mekami caché na ngai komata donc aigle asali yango kaka mpona avantage na ye artiste ya mboka koya ya Macron na bandal eza mpona avantage na ye moko mpona contrat na ye na place oyo azalaka na sponsorisé tout ça on le dit parce que toyoki na bandal ça circule moto alobi na ndenge na ye nga bino nde bolobi boye est-ce que aigle ayoki yango te mais je vais venir parler parce qu'on m'appelle je suis gros bébé de la presse congolaise je suis la bouche autorisée nga lobaki que non j'ai été emporté na bavent moko ya baclash ya babuzz mais ce temps-là est fini il y a un moment oza pe nanu mwa ozokola pe kala mokili yango mwa loyenge mais il y a aussi un moment tu te dis non je ne peux plus faire ça nakomi déjà mokolo aujourd'hui bawarrior baosepela namoni page ya la mama ekomi amelisa Macron ata nkomba bière yango est-ce que la mama mpona yo c'était simple l'importance c'était une meilleure occasion biso toyeba eloko nini oyo artiste ya mboka azalaka nango na mboka oyo c'était une meilleure occasion soki azalaka na baekole soki azalaka na biloko moko boye oyo ekotisaka mbongo na mboka oyo mpe yangaja bato oyo mpe longola chômage neti nde mama kalunga aza na ekole na ye ndenge belvi aza na belvi tv aza na nini oyo na biro efutaka bato aza mpe lisusu na restaurant bientôt la aosala eloko mosusu
traité ndenge Karine Pala a na maison de couture na ye au capi de la mode o engagé pe bato futara. Ndenge Prince Kanoshipi a na mini alimentation na ye. C'était une meilleure occasion. Mais l'artiste Mboka Betty Nzadi a loupé occasion wana. Est-ce que crois-tu que ya Macron na kata Mboka oyo eza image oyo etamboli monde entier parce que Fally il est maintenant international. Est-ce que tango bango bozala kuna ba artiste wana ezala ba artiste ya Botswana, ya Côte d'Ivoire, ya Nigeria, ya Tanzanie, ata pe ba mettre Gims wana. Bozala honoré que leur président ya France a quitté kuna pona artiste Mboka atambuse kaka na commune babengaka c'est Paris et puis amelise masanga moko boy oyo ye moko ndaza sponsorisé nango. Oh à la fin et matisi to ya bière wana. Peut-être ya maman na marketing au artiste Mboka saili brasserie wana. Déjà lobby au moins avec non masangana et Emile Makasi parce que c'est l'artiste mutu a sali ke à vendre image dans le pays pas ya nani et pas ya président Macron. Président moka munene ya monde Macron. Beaucoup de gens se disent des choses. Président Macron era baba azoki bo kondi na France. Alors ba age net. Bango ba ina artiste Mboka bazaka ba génération moko. Yoka si azam kolo non. Artiste Mboka mukolo so ya 2 ans 3 ans. Azam mwana mukie. Ya ne ba responsabilité ba charge nde ya Mboka nde ezali na ba épaule mais ana mwana mukie. Pona ekutu kodon à se réjouir, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. À se réjouir. Question est-ce que comme Macron a Bandal, c'était pourquoi? Pour quel but? But nango ezaki nini? Ata la carte Paris, ndi to benga Bandal c'est Paris. Ou bien la commune Oyo, Yemoka Tsamboka Botama. C'était ça. Hein? C'était ça. Et pour la et là tanzo bien ben peu notable moka kilcha ya Mboka na pe aepe wala pe photo trinket kit ba pe photo. C'était ça le but. Ba warrior. Ce ka pona ka bière wana. Ndebo sepela pa melisika Macron bière. Bo échoué. En tout cas boli limbisanga bo échoué. Na loba yango na ni gauloise, na ni warrior, na ni spiritas. Nga Jemima Ibe. Na loba yango maintes fois. Na ni bato wana nyonso. Mais s'il faut faire l'analyse, kolobela. En tout cas, il y a qui n'ont important thème quoi qui t'abandonne. Il y a qui important thème bato comme ko benga bière wana bière présidentielle. Na nini? Si ko basaka to ko langwa te. Hein? Si basaka to ba soular te na mboko. Na nini oh journal bi lundi bato ko melango le quoi problème. Avantage à brasserie mo avantage à artiste mboka pour la coupage na ye. Mais eko bébé c'est sous jeunesse congolaise. Et tu que non elle quoi artiste mboka mtu asali a Melisi président wana et puis mo bakangi photo o soti que non masangele kito makasi c'est le président moi mutu moi yoy. So quoi ku alangwe makasa azui problème na mboko. Discours échangé hein. Wala suma mba fatite. C'est fatigué parce que la fatigue déjà na discours et c'est silaki. Ndeka ye wana bande e ko sala enjoy na ye. So li kamo rezola ke wana artiste mboka ngazo mama na problème et lingeza la te que non amemi na bandal wana. Donc et elle croit que non à ce niveau qui na danger ye moko. À ce niveau qui na danger ye moko. Nzambe na ngai. Liko ko la sabatuka ke non naza numéro 1 naza aigle naza pouti ngane na bandaka makam so bile ko sala na sima mais otie président moko bo en danger na mindele wana nyoso tu wana yo asi kulu na pela soka azaki pela kulu na aye pena na full wana boy ndenge ba zo ba la kanda makoko papa makambo ya Rwanda azokiti pela Macron kala lo yenga ate bo beta mele message Macron sa zoki
Baby lo ninge ba que l'artiste na biso. Baby problème ninge zwaye. Tout le baké aigle à ce qu'on peut satisfaire habitat bandal. Mais au président moko munene ya mboko ya danger. Au président mboko ya danger. Na ebité et président la moi mki Nzambe. Aka na bo jeunesse. Aka na bo jeunesse. Puis elle a lire ouvre les choses à tembo. Po aigle za la randeni akisa mboka za ne soka seli kamu ya leki a mati niveau. Atike ebile mambo asime ya sa leki. Bo kamwa penza. Je vous jure. Bo kamwa ka be Donald Trump aye na mboko. Bo kamwa Donald Trump aye. Elle kwa opération mema président ya mboka moko boye soka aye na mboka no Kinshasa kotisa aye na commune na yo. Les opérations. Ils ont devoir. Ou artiste mboka pesi bandeko na ye. Ba wario beto na maboko. Ba wario bo sepeli. Mais est-ce que c'était important? Est-ce que c'était important? Moi, je me dis, tout le bakinza mtabateli. Ndika kulu ne komi na mboko. Ndika tumune da kanda moko bo manifester ya bato balingaka déjà artiste mboka te. Boko pe ko pona ko saboter pe eloko wana pour que artiste mboka soit problème. Pour que artiste mboka soit problème. C'est une erreur oyo keno ko bandela ngoli sous star tozana posa na yo. On a besoin de toi dans ce pays. A tozana posa ko satisfaire biso bato bandale, neti ngai take bokila lokondo. Na ce pays nanga te. Pourtant na oki keno président ana mboka ana bandal. Na motema dese longo na place nanga be Nzambe na ngai bandele comme na mwa kulu na Nzambe. Nzambe batela. O soki likambo ekomelaki ye Nzambe nanga héros ba warrior to sepeti me to lela. Héros to lela pour bengo za avi ya mbala kata kokota na France pe bozui problème ebima comme si le kola bo fentaki ko benga ye pour que boluka bobo mai ezongeli président Fachi. Ezongeli président Fachi. Tout ça pour Ani Olinga Rakola c'est moi, je suis aigle numéro 1. To boy pété oza aigle numéro 1 na boyang. Mais ma comme ça dans utilité de le faire. Pour la bien à yo. Pour la bien à libota na yo, pour la bien à bato balingara yo. Parce que ba warrior o baza pela ma yele, à moins que ba warrior bo dans ma yele ti. À moins que maël ne peut ne kuka na pété. Mais les warriors intelligents, bah comme tout n'a vraiment, est-ce que c'est important que artiste na mboka a même la biso président na mboka na bandal et puis a melisa ye produit oyo ezali ya sponsoring na ye. Est-ce que c'était important là? Est-ce que c'était important? Non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Ana chance ka po bato balinga kete et puis sécurité ya président ki makasi. Yango moni Nzambe na bolingo na ye abateli. Nzambe na bolingo na abateli. Artiste mboka na place ke ndongo za bano makasi. Ono numéro 1 to kumisa yo. Atoni sa stade de Martyrs, oui ton dimi. Abeta na ba stade ya Libanda, oui ton dimi. Abeta soki peza ka kanye, soki za ka pe chanye, abeta na jenini nango ton dimi. Aza na album munene oyo dobeta ba nzembo nyonso to ekangi Kinshasa elie ba album nyonso ton dimi. Mais likolo nango aotikela bana mboka nini so lelo beliwe ye kanangi ka ONG wana oyo bandeke na kotikela bato biloko na Goma soki pe ezalaki na 2022 ti lo toyoka sango nango te.
Tango za numéro 1 ça comme le quoi Yusundu. Tango za numéro 1 ça comme ozo mona na miso ya batu. O nga pe na de la fière na ndeko na nga mongo. Nakova pesi msube na temu noko na defend yo ya babi na nga ok c'est bon tonzimi. Ah numéro 1 tonzimi. Asali po na mboka na kangami. Na kale. Na oloba nini? Nakobaka ye te, boyebi makambo na ye, boyebi te akosala boye na boye. To namoni ndaku wana, namoni ndaku ya kitoko. Ozo omise mpo na ndaku, meza ya yo na mwasi na yo na bana. Eza patrimoine te, eza établissement te oyo yo otikeli biso eza te. Tout le pena école ya aigle. Omona hôpital o aigle mtasali yango. Oza mwana bandal. Mais au compte de ka espace mo pe kana bando 5 pa na gouvernement pour beti maman na hôpital. Dès maman livre à sala initiative plus. Beti maman na école. Balo babo tama lobi aboye ba tanga ke no nga na tanga na école ya artiste. Ebi ndenge sala o. Ata lelo boza na ba moite. Ato za na ba moite tikali elongwa te. Anonkeka. Babiso yo tokomaka on dirait babenga ni makila mabe. Tu n'as pas avec beaucoup de réserve. Tu sommes fungwa mawa. Okomaka o mukamate, umusimbame, umutushame. Bata ba relation. C'était bien la président. Aye, bakondimi bakandeni. Alors quand aéroport direction mbala moko soki pe hôtel du Fleuve, soki pe grand hôtel, ba meme na ba lix, ba ki conférence, toujours des lix. Mais est-ce que la population oyo basola mapeka, et la population oyo bato baganga basola munoko, et la place oyo a vivre réalité mususu ya africain. A vivre réalité moko boya RDC. Mais problème nanga soki likambe komelaki président eroyo artiste mboka olingaki otia biso wapi neti ngai olinga otianga wapi olinga otianga wapi tout ça pour nini naleka le padre naleka nani o mwa mbaya ngozaka nani wata naleka ba concurrent na ngai naleka pe double king yebi niveau baokelo mutama be yebi niveau ni basenga likambo bekoma ta na mboka oyo pa président pour que omema ozwa problème so lelo boye likambo eleki te don nzambe na lola bateli yo epuis lokola mpo oza orphelin mais basouetelaki yo malheur baartiste tout basouetelaki yo malheur on risque nos vies non pour la bandale mais je sais pas donc on risque nos vies na yo pour la bandale moi je croyais que ndenge puni tout le monde appelait que président à que t'as l'école de l'artiste Fally situé à Bandal sur l'avenue qui peut être 8 décembre tolongo wana tokei ça c'est mon établissement awa osala nini bon awa na osala loko boye na créer mo lo ko orphelinat bon et contenir peut être 200 enfants ou 300 enfants oyo ke ngai mo na bango en charge na bato ba kolinga kosunga nga moi je croyais ça. Il y a ma grande surprise et là on dit nazo mona na mo ande président azo kubula nde bière alba comment poster on peut bière présidentielle donc fulu noko a brasserie mo boy pour na esengo na yoka na mwasi na bana biso ku to bénéficier na sona l'autre côté tela warrior oya koleka la kana commentaire aba meko fiontola mbanga ni na ozwa pe na commentaire na ye na osepelisa ye
Pour s'occuper na bolinga te na bino. Pour ça écoute ba analyse oya boye. Pour que atike loko moko na mboko. Est-ce que Arafat ayebeka kufa boliwa mo briske? Ba musu ba belaka mama Moutia la belaki. Mais Arafat likola moto kuwa akei. Ayebeka kufa liwa mo briske. Parce que eza liwa. Eza liwa, ça peut venir. Ça peut venir. Yo baka to milengele, tozala prudent, to milengela, nzambi toyebi mokolo te. Connexion. Waouh. C'est la connexion. Oh là là, oh là là, oh là là. Allô, 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 allô. Voilà, c'était la connexion. Hein? Ndenge eza wana, ntango oza na makasi, oza na facilité ya kosala eloko moko, faut le faire. Ba warrior, c'est vrai, tokumisaka artiste na biso. Na ba chroniqueur tendancieux bakoma ebele. Aza ba chroniqueur nende makambo eleki bemba molo bovana bosala analyse. Bakokumisa ye meteke ba intellectuel bomi tuna. Est-ce que but ezali kaka baba na bandel amelisa ye produit oyo ya brasserie na ye? So yaki mpona teke no sponsoring na nga te fa mesi ya produit pe ya brasserie mosusu ameka bagu nyonso po ayaki komela nde masanga. Ngi sasa. Falaka meka bagu nyonso. Moi, je trouve très mal pas meka goût wana fa meka bagu nyonso. Je peux vous laisser voir comment est-ce que l'ambiance était, hein. Bon, moi, là, on est nini, makamango ezalaki. Azwe ka moi extrêmement mukie, et tant que bon. Voilà, bon, moi, c'était juste une minute, hein, donc une minute, une seconde, donc mukie, hein. Attends, je wa bomoni eglabi bayela yo omela mwa mukie. Donc c'est que tout le président Macron ayoka alingala. Pour le bi toyela ngo omela mwa mukie. Andimi pe. Tala. Fali. So bat ba na besoin te, moi j'ai besoin de toi. Ngai pour ma boki ya lokondo, alingala nga ba jeter. De likola succès, likola komi mona, likola kolakisa bato ki ngande, oya komema ngambu moko na mboko yo RDC, oke ekosukelo mabe. Bato bayebi nga, balingana na loba te. Les gens qui me connaissent. Tu veux te montrer, je suis. Oui, tu as tout. Tu es aigle, tu es numéro 1, tu obéis album et kanga, on a boîte par-ci, par-là. On a terrasse, c'est toi, oui. Suka loka ko sebe so boye. Créer l'ende biso ba emploi oyo ke to mona que oyo za artiste moko te mtasala kyango. Place on mona que l'équipe acte mususu nde yango wana. Kaka na musique. Oyo eza pona bien avantage ya mwasi to na bana. Oyo sala ko soma ba pangu na yo. Alenga na vana no beto maboko te na osala ngo te. Na osala ngo te? Na yoka musique na yo, na yeba musique na yo, na oui.
de la renta nalela nzembo na makasi nalela mede soki mede nalela banzembo na oui c'est vrai mais je ne vais pas me réjouir au moment où makambo toleka na awa ya bana na réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, ce sont eux qui ont commencé à mal parler na réseaux sociaux pour na yo. Mututu azelaki tota la réaction. Nde tomonaki Double King aleyokaki mpona koloba mpona Didi Stone abomi bamoko hémorragie. Toyo komona Chantal Bomolo kuna afingi bana na ba bêtise. Tomoni ata réaction na oti. Tomoni réaction na oti aigle. Oh penake moboti akosala mpona bana na ye tomoni te. Wani silence ka ya China Rambo. Baba ya China Rambo. Ou alors kobanga madame mon épouse. Les enfants sont des personnes les plus chères dans la vie à Moutou. Il y a des ex-maris, des ex-femmes, mais pas des ex-enfants, ni des ex-papa et maman. Ça dit beaucoup. Ça dit vraiment beaucoup. Je n'ai pas pu côté à nos vidéos à Simbibia parce que dans la publicité, il y a un bon été. Il y a un bon il y a brasserie je ne vais pas faire la pub. Il y a kotiaï vidini alors quoi kula bière wana, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais évidemment, je dirais courage à Aigle. Hein. Courage à Aigle. Il y a d'autres musiciens, il y a continent Moussoussou. Bakala un peu qu'on a l'intimité à Boye. Na président Macron, bazwa ba opportunité. Mais yo opportunité là, ça montre seulement que tu es chancard. Ça montre seulement que tu as monté pour solar. Bien, tu es aimé là, président. Parce que déjà des Macron a nyati bandal boy. C'est que ba président be ba ka guba na bandal. Yango bandal basala ngona kudani na chocolat, na miel, pour mutu so ko fa na kabwe, ndila na kala ba kana bandal. Ngata na yengi na nga soka na koti kaka bandal be na sentir na za l'aise. Po ani na za mona bandal. Yango bandal to ba ne ko kata ba commune. Ba pakola yango chocolat. Bandal ye yakana. Na tuna no. Ba tsaka na oui. Ba tsaka na crème. Pour osana bilengi moko bandal, mais je comprends pas. Hein? Mais je comprends pas moi. Ah. Tu as vu que le président n'a pas bon atiki moi lok. Aigle toyo kasango. Ba curé ba bandal. Toyo kasango aigle ko kutana beaucoup mais sa commune à bandal. Ba bong c'est la biso ba salité o eza na commune non. Ba bong c'est la biso. C'est le yo comment muta poto. Mais te moi ta mukolo moko pété au sa ta acte boy. Aigle malgré to loba makamususu mais à côté ici Macron na bandal. Yo pe ko ta ministre mo ya France na bandal. Polo olandaka o Aigle salit. Oye to ye. O tie to tie. Le quoi ya yaki na bandal. Ipo za mwana bandal. Mwana luangu. Bino yesu waba na bandal. Ale yo pe luke suma ministre moko boye ya France kaka. Oya za français. A kota pe bandal. Po mikolo ekomika bongo challenge. Challenge. Mais c'est qui non important te. Next nga. Bona moi nanga ka Macron akoti na sepe nanga te. Na sepe nanga te. Ko kita ya président munene kwa ya Macron akiti na bandal po vanda ka na terrasse. Non, ne sepe nanga te. Et là pena dignité ya ba valeur ya artiste. Niveau ya artiste za ya ngote nde fala sala, c'était pas important. Niveau za makasi trône international partout ailleurs. Niveau za makasi. Ce n'était pas important l'artiste ya ko fan sa président munene ko la Macron na terrasse. OK, risque ze belé.
Mutu soko ndima na kufa na ye me abwakelaka Macron ata acide na elongi. Tala ba caméra, tala ba téléphone ba filmer Macron. Mutu soko linga ke non na kota na nga prison même soko beta nga masasi nga fela bomaka ajo. Musu be musu asengaka visa na Schengen pona kota France ba pimile ba kana te ko kwela pe na mutu a Macron. Ensu Macron ko tayebi na ye maka mwana te. Donc tu as livré un président à danger moko pour faire plaisir. Ah, na bandalwa pour faire plaisir na brasserie na yo. Dès que bien on peut la banda lingo na melango souti. Dès que la mena masangate. Alors c'est toi mais la sou bien route. Pas belle sou bien route. Parce que normalement le président Macron a mêlé l'imbière wana banda, c'est que brasserie wana, il faut payer et ça la moi le comment pour la banda. Pour c'est la banda qu'on a pu valoriser bière naé par l'artiste Fally Ipupa. Est-ce que c'était important? Na Vandika wana. Pour quel but? Pour quel but? Tolala lelo bo mwaka lobby ekobima babungsaki boye bayibi telefone basalaki boye mutu moko atanga ndola na Macron mwana moko abungaki na bandal tala tokotala ba information po bino bozalaki te il y a eu du monde bato babimi bamama mibima babimi na maputa na tolo po bamonaka Macron boso ebute kwei na miso ya bato mwe bariske ofali otie biso bato babima lokola bambinzo Macron na banda bato bazobanda mbangu na mibali minene na basi minene. Oh putain, bazobima na bandal esali biso fierté parce que ekoti na histoire que le président Macron anataki bandal. Mais c'était pas important l'artiste avant de la terrasse. C'était important l'artiste ndenge batumbi ndaku na ye ya bandal, il fallait ka mema ata na ndaku wana président Macron amona ta ndaku wana ke acte esalami juste après nga kokende na conférence na yo. Soki peut-être un établissement moko te oyo asala biso ba congolais pona ke toyebaka non oyo eza mutu te mtasa ndenge Youssou Ndour asala nini ya culture kuna na mboka na bango. Mais finalement bakutana so bokufa kaka boye botisa so eloko te. Oh nga naza boye bokufa kaka boye botikela biso eloko te. Werason ana ONG. Fally ana ONG. Oh kula mboka ana ONG. Dokaba ONG. Moi école. Moi hôpital. Moi loko moko boye so tobike na industrie msumbongo za makasi. Po mama kalunga pasa na eka école. Na wa moyen de bord. Asel pe école pe ya lisu pe ya ndenge nini te. Bola par exemple ya mama ni mama, femme battante, femme lokola mama ni mama. Femme lokola mama ni mama. Na mona kutu mama na biso ti dejima mpata aza na ferme ya munene soka kei kuna azwaka image nango. Ba masangu wane bimaka boye ba fufu na mona ba aubergine na moni mama na biso Amida papa na biso VK asali mama na hectare ya munene ta ndenge ezolesa biso ba congolais le produit made in Kinshasa. Wapi ya artiste mwasi ya artiste mboka eza moi lo mo ya bongo pena oyo tomoni ke eza ya mère ekote moi eloko tomonaka terrasse mo ezaka na bonda na kala terrasse yango ekufa sikoyo nayebi te sikoyo aza na salon de coiffure
bien ça eloko ni o pena ezo ko engager pena parce que quand on a hectare lokola ya maman la société de jima mpata lokola ya maman so amida ça veut dire et pena ba travailleurs en charge et beleko pour que ça ba bilanga c'est pas facile, ce n'est pas facile, c'est tellement difficile que ceux qui bokiti ko bobi boza to da milona bolona de bokosala kota ba 3 mois 4 mois bolona kaka après bobimi siko boye bokomo za siko ta en récolte. Ata soki mwasi artiste yo osali yango te bon mwasi na yo lo tokumisa yo parce que oza na gloire, tokumisa yo parce que eza oyo ezali mais tikela biso eloko moko boye oyo ate oza te toomona yango mpa na yo toomona eloko wana na travers to oyo pene eza ya artiste na biso ya mboka parce que otombwami trop omati trop nzambe akobambola na CPC na minute ekomi mpe histoire nayebi ke bamundi eselemi boye bakeni piana bato balobelaka bavadi bamwana wana mobali wana bana koluka ngai yamanga na baémission bambuta likasu bakofanda mpenza analyse eki ezongi mpona kofelicite yo me boya bato ya mayele ti eske bino pena boyebi motema ya Macron edeki pena mpo akotaka bana mpo amelaka biere wana oyebi eloni elingaka basusu un plus na carrière ya artiste soki amemaki pena président na biso na eloko moya ye asalela biso bacongolais oyebi eloko nini elingaki marke même badavido balinga babanga bapisquoi so bapisquoi oh bravo Fally, hein? Tu as fait quelque chose de bien pour ton pays. Tu as fait quelque chose dans mon île. Bière. Oh, nde. Basaeli biso. Oh, le tombwami. Comment tu as la miniature. Comment tu as la Facebook. C'est la bière. Tala niveau to kiti trop bas. Tala niveau nini oyo. Pour la biso. Pour la nga. Pour la nga jemima. Na moni yango. Na moni yango kitoko te en fait. Na moni yango un peu salité. Et attends, c'est moi, hein? J'ai parlé, hein. Pourtant, on a dans la fille qui dérange. Pour la bête, elle m'a beaucoup. Mais c'est pour la déranger. Président a un problème, c'est notre artiste, c'était la meilleure occasion. Pour biso que non, aza numéro 1 ya pamba te. Tala nenga aza na batu te. Tout le monde qui ba geste, oui. Ok, na hôpital, mon a bandal, au foot, maman bambongo. Wana eza ba geste. Oyo peut osali yango, oyo osala yango soit pe combien de temps, mais ko sala eloko moko o etikali. Bala bado tanga. O engagé ba enseignant. Yango ni to nango besoin. Kokene pour sous mbongo boy ok futeli ba nan obo pité. To mona yango noela madinga pa sala yango. To mona pe ba chroniqueuse musu ba ONG ba sala yango. Te wale za niveau ya biso na biso ba chroniqueur te obundala. To isko niveau ya level o pena ya artiste ya mboka. Oh ate ba bato ba boya ko non oui oh. Eke ba zongo na impact te. Asali nini amemi nani président Macron wapi na banda et après. Oh biso ka tuko meke na bandal po alaksa eloko ya tonga na mboko. Wala pesi bato ba golwa makamba ko loba. Ba parleur na eba loba. So to kanisi kuti ke non ayena eloko malonga. So to kanisi kuti ke non asale eloko boye. Pona bière nde. Ayena nde po mesa donc mutu munene lokola star munene lokola ye na ba niveau to asana ngo da critique président ya mboka moko boye na commune na ye avandaka pala apeseka bière wana mela po nyonso to ni avantage ya na ye na mwasi na bana par rapport ya oyebi ndeli bato bakoloba tout ça bolinka nalalaka na babe puto na mona kula bazotumba pe artiste na nga boye nokondeka na kufa kaka ondeka na kufa kaka nzambe nanga Fally mukomso ko bomisanga na tension Fally. Oh nom de Dieu, nom de Dieu, mais sérieux, nom de
Dieu. Ah ben sérieux, hein? Ah ben sérieux. Botala ngo sous pour la moni de sous samedi. Botala ngo pour terabel o mela moi muke ya muke vraiment yango zo calé, hein? Parce que na boya kotia côté ya bière pour et ça quand on sait la bango pub, hein? Voilà. Donc un problème de connexion, hein? Un problème de connexion. Le Macron ayokaka lingala. Eh! Mais bravo efali alobi na Macron pena lingala. Mais fali opoza mystique, hein? Mwana ya mongo oza mystique. Mwana ya ekonda o. Alobi pena na fali lingala. Et tete alobi lingala ba interpréter Macron. Makambo fali alobi omela mwa mukie. Abeli tu vas boire, tu bois un peu. Est-ce interprété? Bilo botale ki bien. Est interprété. Eh pardon ba na komo ke na suka pardon na lemina. Na seb na liste oyo bato bo fingaka en tout cas. Même si vous venez pour injurer, je suis pas là, j'ai déjà parlé. Soko lingaka mutu na yo okolinge pour la malamu. Soko lingaka mutu na yo okokene pena na niveau moko betanga talanga oui cette fois cette fille a raison. Soko lingaka mutu, soko lingaka no mutu na ote ah. Au moins non ka ke normal pour na yo mona non ka normal. Na moni nani o alele soki ateka babwaka bwaka ye boye. Asa video pena pour na fali pena akondisi na liboye na bandal. Temo ba bana bandal makila aleli ko. Sukola mitu tefela luka ina tuneno aleli nini? Aleli nini bandeko la ngai nzakomba ekami. Aleli nini? Moi je aleli nini? C'est pas possible, hein? Oh! Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Aleleli nini? Eleni yayoki pour la bière. Avec le fait des choses ont marqué histoire. Même si tu n'es plus là, qu'on puisse parler de toi. On ne va pas seulement parler de toi par rapport à Batube Nayo, par rapport à tes albums. Non. Non. Mais ce qui restera à jamais, ce sont des établissements. Ce sont des œuvres, pas seulement des œuvres pour la musique. On dit que l'artiste ne meurt pas. Oui, c'est vrai que l'artiste ne meurt pas. C'est vrai. Il est gravé. Mais si l'artiste fait quelque chose pour son pays, comme Youssou N'Dour, on en parlera même dans l'histoire, dans des écoles. On dira peut-être pour les enfants qui font quoi, l'examen d'État. En quelle année l'établissement tel des Fali a été créé? Et si tu ne sais pas, tu as 0. Si et seulement si les gens t'aiment pour de vrai. Si et seulement si tu veux évoluer plus, il faut accepter des critiques. Il faut accepter d'être critiqué. C'est ce que je fais. Je n'injurie pas, mais je n'ai pas aimé l'acte. Donc, j'ai le droit de faire les critiques. J'ai le droit de critiquer, mais pas d'injurier. Si ça honorait des warriors, là, je ne sais pas, c'est leur avis. Mais pour mon cas, je ne suis pas honorée.
Parce que moi, je croyais que non, l'arrivée du président à Bandal, on allait voir autre chose, en fait. On n'allait pas voir seulement la bière, on allait voir autre chose, en fait. Et l'artiste a loupé cette occasion. Je ne sais pas s'il va se rattraper comment. Je ne sais pas s'il va faire comment. Mais, à ce que je sache, les gens qui sont tout autour de l'artiste Fally Ipupa, comme les Diba Diatta, les Fiston Koloké, les qui? Les B52 Balondo, les tout ça là. Les Soulé Kaouka, vous êtes tellement intelligents que il faut aider votre artiste Fally Ipupa en lui donnant des idées, de belles initiatives. On dira un jour que non, il était bien entouré. Parce que du côté art, on comprend déjà qu'il est bien entouré. Il a des bons paroliers. Lui-même aussi, c'est un parolier. On comprend. Là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter parce que Formule 7, waouh! Quand je dis waouh, waouh, Formule 7, c'est du waouh. Mais seulement, ce n'est pas seulement ça qu'on attend de Fally. On attend beaucoup de choses de lui. Et quand je parle là, je ne parle pas seulement pour Fally, parce que je vois beaucoup des artistes musiciens. Ou alors, s'il faut dire, je vois beaucoup d'artistes musiciens. Parce que beaucoup, c'est déjà un adjectif quantitatif. Donc, quand je dis beaucoup, je ne peux plus encore accorder des alors. Voilà. Beaucoup d'artistes musiciens qui n'ont même pas de patrimoine, si ce n'est que leur maison, leur parcelle, pour le bien de leur famille. Mais pour marquer des empreintes comme Luamba fait à Inde 3, on n'en a pas. Pour marquer encore où? Studio Maman Ngebi, on n'en a pas. Pour marquer encore quoi? Quand on dit stade de Marty, autrefois stade Camagnola, ce que Mobutu avait fait, on n'en a pas. Pour marquer aujourd'hui saut de mouton, ce que Fatih a créé, on n'en a pas. Je parle du cas des artistes musiciens, bien sûr. On n'en a pas. Pour parler encore de quoi? Ce que les artistes ont fait, les Congolais ou alors le président, machin, ont fait, les artistes musiciens, comme Luambo Makiadi a pu faire, comme papa Studio Maman Ngebi. On n'a pas. Je demanderai à tout le staff de Fally Ipupa de nous prouver que Fally est bien entouré. Ça sera la fierté d'abord de l'Équateur, parce que moi, je suis de l'Équateur. Ça fera la fierté de Warrior, la fierté de sa famille, la fierté de son pays. Je crois que je me suis fait comprendre. Je me suis vraiment bien fait comprendre. Et là, je vais citer pour dire quoi? Je vais citer pour le cas ya ndeko na biso Coquette Sasa. Cas na ye no style bango avec beaucoup d'analyse, mais seulement félicitations à lui. Elle est maintenant mariée. Elle est officiellement Madame Botefela, jolie Botefela Sasa. Parce que quand j'ai mis, tant on a été, français, oui, vous comprenez, tant on a été mariage na ye na réseaux sociaux, il y a des gens au Benginga, ils n'auraient pas dans une émission, dans ça là, ah, dans le bika muke. J'ai mis marre, tout ça, mobile yango pe kuna bakobotole mikanda. Na lobi boye. Ah, nzambe.
Peut-être vous ne peut-être voyez bipété. Coquette a commencé avant balingana bota linga fi wana. Coquette a ça avec déjà na beauté. Ça a commencé depuis 2012. C'est pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps leur union. Depuis 2012. Depuis 2012, je suis témoin. Quand je dis je suis témoin, je suis témoin. Depuis 2012, ils sont ensemble. Et la dame là a na sima la coquette. Déjà beauté, tia zwa la dame, beauté avec déjà la mukanda. Bomona beauté ngo zoba, ayebi ke nazo mukanda mo na sima mwasi. Après ko bala mwasi moko bo ayebi te amoni mwasi na kizengi. Mwasi wana vanda ka ba sele lo moko te. Si mon mwasi na sele be miso le be ke non ngane le ko so za la soute to sto kabwana. Na la problème na été pa makamnanga pa makamnanga. C'est ba kabwana. C'est ba kabwana. Eh? Comme exemple, Karine a na vie ya Evi Kikuli, déjà Karine a dans mukanda. Akuti pe Evi pe dans mukanda. Baboti Henrietta. Ce qui le lo boto souhaité que Karine et que sali boebo na Evi. Yo ba yesu no que no Karine a boto Evi mukanda. Bino ta poto ba na trop la poto, boyebi makamango te. Bino na simba bino pena bien. Eh ba oyambanga pena na ba analyse. Ako expliquer bino pena kitoko bokoma. Bokoma pi bo sepela. Boyoka pena bien, pena en tout cas, je me merci. Je me merci ndenge. Je me merci ndenge au salibiso. Nzambe. Merci ndenge au salibiso boy na boy. Aïe. Ok. Et au salabino grand, au salabino on est grande fille. Et ça, ma grande fille. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je suis arrivée à la fin de mon live. Par rapport à arriver à Macron, avec qui donne accès notre discours là président de la République. Après, bah, Singapour, mais intimité, il a fallu na Macron là, c'est pénal. C'est pénal, pénal. C'est un pénal qui toko, bah, jeune, bah, coopérer, boé. Et ça, vraiment, elle est pénal. Et ça pena elengi pena makasi. Et ça pena elengi pena qui toque. Donc, merci à vous tous qui étaient branchés scotchés sur GI Télévision. J'avais le plaisir de vous présenter ces lives. Question, il y a bateau yo bako yo kanga soit bako talanga. Bo comprendre nga mabete. Vous comprenez nga mabete bo teninga pe regarder na sali critique nanga parce que na lingaka déjà artiste et puis le sous azan de kolanga mongo ngai pour la bokia lokono boko boma na bino nga donc ngai vraiment nazalaka obenga ngo nini onzambe na ngai so ozani ngai naza bongo bo tia bo komela ngai komo kiminga donc moi je suis comme ça. En tout cas je dirais merci à tous ceux-là qui a suivi ces lives. Merci pour les commentaires. Oyo. Botier. Merci. S'il y a des injures, vous supportez Kaka. Ma finga na bino mo bo finga pour me répondre à bino pe na commentaire azate. Donc j'ai pas vraiment le temps. Je profite pour saluer bato bolingaranga, bato bosutenanga de près ou de loin. Merci. Nzambe a continué ko simba bino. J'avais dit GI Télévision, c'est une chaîne commerciale. Celui ou celle qui a besoin de publicité na chaîne Oyo, en tout cas, il n'a qu'à nous contacter par rapport à l'émission que vous, par rapport au numéro que vous voyez là. Contactez-nous. On saura quoi faire, ce que tu et puis pub na yo ekoleka, donc pub na etika na chaîne. Donc à chaque fois, émission nous allons d'abord pub na yo koti et après, bah émission
et Koti. Voilà, donc je dis merci à vous tous, que la paix du Seigneur et continue kozala na bino. Les artistes comédiens, toza na matanga, tokundi déjà Kokodioko et Suzy Bantou la semaine qui commence là, déjà jeudi je crois, entre jeudi quand ekobima vendredi bakundu alors mercredi et non entre bakunda su et là c'était comme le même jour, donc mercredi veillée mortuaire, on avait dit le 8 hein, parce que changé et qui le 9 le 10 babimisi corps siko ekomi le quoi le 8 veillée mortuaire, le 9 nde babimisi corps, donc quand il a la suite na Kisansan, en tout cas on va pleurer vraiment l'artiste Suzy Bantou. Oh tout boye c'est analyse na kombo na elle n'est plus derrière oyoka te ayebi yango pe te, donc ata bosali ata bofingi ata bososoli ata bosali oyo tout boko kosala bosali kutu na pièce mobimba mpona koloba vi na ye bofinga ye me tande bolela natali pièce wana nayoki mawa na motema na ngai me ntango bozofunga bamino wana bozolela mpe babata kobeta pena bino. En tout cas je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble de sa grâce. Merci à maman Hortense depuis Paris, maman Belgique, maman Blanche, maman de la Chine, merci. Merci beaucoup à FM 4 fois Boss, merci beaucoup à JB Koumarou de Dallas, merci à mon vieux David de lutte doux de caractère, merci à votre Monique qu'il faut soutenir Ngai. Mon numéro est là, maman Belgique 4, merci pour Nayo. Maman Antoinette des États-Unis, merci. Qui encore je peux remercier là? Famille Libote de Bellevue Kondi, la patrona. Merci à elle-même, Bellevue, hein, donc pour ces cœurs-là. Moté maman qu'on a habité quoi. Donc merci à Bellevue Kondi, la patrona. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Allô, 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 allô. Voilà, c'était la connexion. Hein? Ndenge eza wana ntango oza na makasi oza na facilité ya kosala eloko moko faut le faire. Ba warrior c'est vrai tookumisaka artiste na biso na bachroniqueur tendancieux bakoma ebele aza na bachroniqueur nde makambo eleki bemba molo bovanda baosalela analyse bakokumisa ye meteke baintellectuel ebomi tuna estce but ezali kaka bavana na bandele amelisa ye produit oyo ya brasserie na ye so oyaki mpona teke no sponsoring na nga te fa amesa mpe ya produit mpe ya brasserie mosusu ameka bagu nyonso mpo ayaki komela nde masanga na kisasa falaka ameka bagu nyonso. Moi je trouve très mal pas ameka gu wana fa ameka bagu nyonso. Je peux vous laisser voir comment est-ce que l'ambiance était, hein. Bon, mona nanu nde nini makambo yango ezalaki. Nazweka moi extrêmement mokie et tant que bon mona. Voilà, bon moni c'était juste une minute, hein, donc une minute, une seconde dans mokie, hein. Attends, je wana bomoni aigle alobi bayela yo omela mwa mokie donc seke tolobaka le président Macron ayoka alingala mpo alobi toyela yango omela mwa mokie andimi mpe tala fali so bato baa na besoin te moi j'ai besoin de toi ngai problème ya boki ya lokondo nalingala nga bajete
to likola succès likola komimona likola kolakisa bato ke ngande oya komema ngambu moko na mboka oyo ya RDC oke ekosukelo mabe bato bayebi nga balingana naloba te les gens qui me connaissent. Tu veux te montrer, je suis. Oui, tu as tout. Tu es aigle, tu es numéro 1, au bêtis album, mais au kanga, on a boîte par-ci, par-là. On a terrasse, c'est toi, oui. Suka loka ko sebe so boye. Créer l'ende biso ba emploi oyo ke to mona ke oyo za artiste moko te mutasala kyango. Place on mona ke leki ba te mususu nde yango wana. Kaka na musique. Oyo eza pona bien avantage ya mwasi to na bana. Oyo esala koso mama bapangu na yo. Alenga na vana no beto maboko te na osala ngo te. Na osala ngo te? Na yoka musique na yo, na yeba musique na yo, na oui. De la renta na lela nzembo mona makasi, na lela mede soki mede na lela banzembo na oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas me réjouir au moment où makamoto lekana awa ya bana na réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, ce sont eux qui ont commencé à mal parler na réseaux sociaux pour na yo. Mututu azela ki tota la réaction. Nde to mona ki Double King aleyokaki mpona koloba mpona Didi Stone abomi bamoka hémorragie. Toyo komona Chantal Bomolo kuna afingi bana na ba bêtise. Tomona ta réaction na ote. Tomoni réaction na ote aigle. O penake mobota kosa mpona bana na ye tomoni te. Wani silence ka ya China Rambo. Baba ya China Rambo. Ou alors kobanga madame mon épouse. Les enfants sont des personnes les plus chères dans la vie à Moutou. Il y a des ex-maris, des ex-femmes, mais pas des ex-enfants, ni des ex-papa et maman. Ça dit beaucoup. Ça dit vraiment beaucoup. Je n'ai pas pu côté à nos vidéos à Simbibia parce que dans la publicité, on était. Il y a un bon il y a brasserie je ne vais pas faire la pub. Il y a kotiai vidini alors quoi kula bière wana, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais évidemment, je dirais courage à Aigle. Hein? Courage à Aigle. Il y a d'autres musiciens, il y a continent Moussoussou. Bakala un peu qu'on a l'intimité à boyer. Na président Macron, bazwa ba opportunité té. Mais yo opportunité là, ça montre seulement que tu es chancard. Ça montre seulement que tu as monté pour solar. Bien, tu es aimé là, président. Parce que déjà des Macron a nyati bandal boy. C'est que ba président be ba ka guba na taka bandal. Yango bandal ba sala ngona kudani na chocolat. Na miel po mutu so ko na kabwe ngila bla ngala ba kana bandal ngata na yengi na nga soka na koti kaka bandal be na sentir na za l'aise po ani na za mona bondal yango bandal to ba ne ko kata ba commune ba pakola yango chocolat bandal ye yakana na tuna no bataka na oui bataka na ni crème pour ozana bilengi moko bandal mais je comprends pas moi. Ah! Tu as vu que le président n'a pas bon atiki moi loc. Aigle, toyo kasango. Ba curé ba bandal. Toyo kasango. Aigle ko kutana beaucoup mais sa commune à bandal. Ba bong c'est la biso ba salité o eza na commune non. Ba bong c'est la biso. C'est le yo comment muta poto. Mais to moi ta mukolo moko pété au sa ta acte boy. Aigle, malgré to oloba makamususu mais à côté ici Macron na bandal. Yo pe ko ta ministre mo ya France na bandal. Polo olandaka o Aigle salit. Oye to ye. Otie to tie.
Le quoi ya qui na bandal. Il peut moi na bandal. Moi luangu. Bino yesu ba na bandal. Ale yo pe luke suma ministre moko boya France kaka. Oya za français. Akota pe bandal. Po mikolo ekomika bongo challenge. Challenge. Mais c'est qui non important te. Net nga. Bona moi nanga ka Macron akoti na sepe nanga te. Na sepe nanga te. Ko kita ya président munene kwa ya Macron akiti na bandal po avanda ka na terrasse. Non, ne sepe nanga te. Et là pena dignité ya ba valeur ya artiste. Niveau ya artiste za yango te nde fala sala, c'était pas important. Niveau za makasi trône international partout ailleurs. Niveau za makasi. Ce n'était pas important l'artiste ya ko fan sa président munene ko la Macron na terrasse. OK, risque eze belé. Tout ça qu'on dit maintenant kufa na mais atwa que la ka Macron ta Sydney longi. Tala ba caméra, tala ba téléphone ba filmer Macron. Nous ça ko linga que non, na kota na nga prison même si ko beta nga masese nga fela bomaka ajo. Musu be musu asenga ka visa na Schengen pour na kota France ba pimile ba kana te ko kwela pe na mutu a Macron. Ensuite Macron ko ta yebi na yema mwana te. Donc tu as livré un président à danger moko boy pour faire plaisir. Ah, na bandalwa pour faire plaisir na brasserie na yo. Dès que bien on peut la banda lingo na melango souti. Dès que la mena masanga te. Alors ça tu mela sou bien route. Pas bela sou bien route. Parce que normalement le président Macron a mêlé l'imbière wana banda, c'est que brasserie wana, il faut payer et ça la moi le comment pour la banda. Pour c'est la banda qu'on a pu valoriser bière naé par l'artiste Fally Ipupa. Est-ce que c'était important? Na Vadika wana. Pour quel but? Pour quel but? Tola la lelo bo moi ka lobby ekobima ba bungsaki boye ba yibi téléphone ba sala ki boye mutu moko data ndola na Macron mwana moko abungaki na bandal tala tokotala ba information po bino bozaki te il y a eu du monde ba bimi ba mama bimi ba bimi na maputa na tolo po ba mona ka Macron boso ibute kwena misa bato mwe ba risque o falo tebiso bato babima lokola bambinzo Macron na banda bato bazobanda mbangu na mibali minene na basi minene. Oh putain, bazobima na bandal et ça biso fierté parce que ekoti na histoire que le président Macron a attaqué bandal. Mais c'était pas important l'artiste avant de la terrasse. C'était important l'artiste ndenge batumbi ndaku na ye ya bandal, il fallait ka mema ta na ndaku wana. Président Macron amona ta ndaku wana. Que acte esalami juste après nga kokende na conférence na yo. Soki peut-être un établissement moko te o asela biso ba congolais pour na ke toyeba ke non o eza mutu te mtasa ndenge Youssou Ndour asala nini ya kitu kuna na mboka na bango. Mais finalement bakutana so boku faka boye botsa so le ote. O nga naza boye boku faka boye botsa biso le ote. Wera sol ana ONG. Fally ana ONG. O Kulamba ana ONG. Dokaba ONG. Moi école. Moi hôpital. Moi loko moko boye. Soto bike na industrie msumbongo za makasi. Po mama kalunga pasa na école. Na wa moyen de bord. Asel pe école pe ya yusu pe ndenge ni te. Voilà l'exemple ya mama ni mama, femme battante, femme lokola mama ni mama.
femme le quoi mama ni mam namona kutu mama na biso fille jima mpata aza na ferme ya munene soki akei kuna azwaka image nango bamasangu wana ebimaka boye bafufu namona baaubergine namoni mama na biso amida papa na biso VK asali mama na hectare ya munene ta ndenge ezolesa biso bacongolais le produit made in Kinshasa wapi ya artiste mwasi ya artiste ya mboka eza api mwa elo mo ya bongo pena oyo tomoniki oyo eza ya mare ekotaki mwa eloko tomonaka terrasse mo ezalaka na bondane na kala terrasse yango ekufa sikoyo nayebi te sikoyo aza na salon de coiffure bi aza eloko ni oyo pena ezokoengage pena parce que kozala na hectare lokola ya mama na biso silejima mpata lokola ya mama na biso amida ça veut dire ezwi pena batravailleur en charge ebeleko mpo kosala babilanga c'est pas facile ce n'est pas facile c'est tellement difficile que soki bokiti bobi boza toza ya milona boolona bokosala kota ba 3 mois 4 mois boolona kaka apres bobimi sikoyo boye bokomozala sikoyo temps ya récolte ata soki mwasi artiste yo osali yango te bon mwasi na yo lo tokumisa yo parce que oza na gloire tokumisa yo parce que eza oyo ezali me tikela biso eloko moko boye oyo ate oza te toomona yango mpa na yo toomona eloko wana na travers to oyo pene eza ya artiste na biso ya mboka parce que otombwami trop omati trop nzambe akobambo na cpc na mini ekomi mpe histoire nayebi ke bamude esemi boye bakeni piana bato balobelaka bavadi bamwana wana mobali wana bana koluka ngai yamanga na baémission bambuta likasu bakofanda penza analyse eki ezongi mpona kofelicite yo me boya bato ya mayele ti eske bino pena boyebi motema ya macron ezeki pena mpo akotaka bana mpo amelaka biere wana oyebi eloni elingaka basusu 1 plus na carrière ya artiste soki amemaki pena président na biso na eloko moya ye asalela biso bacongolais oyebi eloko nini elingaki marke même badavido balinga babanga bapisquoi so bapisquoi oh bravo Fali, hein? Tu as fait quelque chose de bien pour ton pays. Tu as fait quelque chose dans mon île. Bière. Oh, ndé. Bah, ça est libiso. Oh, le tomboa mi. Bah, comment tu as la miniature. Bah, comment tu as la Facebook. C'est la bière. T'as la niveau, tu quittes trop bas. T'as la niveau, nini, oyo. Pour la biso, pour la nga. Pour la nga, j'ai mis ma. Na mon yango. Na mon yango qui te rote, en fait. Na mon yango un peu salité. Et attends, lobby, c'est moi, hein. J'ai parlé, hein. Pourtant, on va dans la fille qui dérange. Pour la bête, elle m'a beaucoup. Mais c'est pour la déranger. Président a un problème, c'est notre artiste, c'était la meilleure occasion. Pour biso que non, aza numéro 1 ya pamba te. Tala nenga aza na batu tel. Tout le monde a qui ba geste, oui. Ok, na hôpital, mon a bandal, au foot, maman bambongo. Wana eza ba geste. Oyo peut osali yango, oyo osali yango soit pe combien de temps, mais ko sala eloko moko o etikali. Bala bazo tanga. O engagé pe ba enseignant. Yango ni to nango besoin. Kokene pour msou mbongo boy ok fouteli ba nan obo pité. To mona yango noela madinga pa sala yango. To mona pe ba chroniqueuse msou ba ONG ba sala yango. Te wana eza niveau ya biso na biso ba chroniqueur to obundala. To isko niveau ya level o pena ya artiste ya mboka. Oh ate ba bato ba boya ko non oui oh. Et que ba zongo na impact te. Asali nini amemi nani président Macron wapi na bandal et après. Oh biso ka tuka meke na bandal po alaksa eloko ya tonga na mboko. Wana pesi bato ba golwa makamba ko loba. Ba parleur na eba loba. So to kanisi kuti ke non ayena loka malonga.
soki tokani soki tokeno asala eloko ya boye mpo na biere nde aye na ye nde mpo amesa donc mutu munene lokola ye star munene lokola ye na baniveau to aza nango donc président ya mboka moko boye na commune na ye avandaka mpo apesaka biere wana amela mpo na nyonso toni avantage na ye na mwasi te na bana par rapport ya oyebi ndeli bato bakoloba tout se bolingi nalalaka na mabe mpo te naomona kula bazotumba mpe artiste na nga boye nakondeka nakufa kaka ondeka nakufa kaka nzambe nanga fali mokomso kobomisa nga na tension fali oh nom de Dieu mais sérieux nom de Dieu sérieux hein sérieux botala yango susu mpo namoni ezosukusa motema botala yango mpo teka bele omela mwa moke ya mokie vraiment yango ezokale hein parce que naboya kotia kote ya biere mpo esala kwa na osalela bango pub hein voilà donc un problème de connexion hein un problème de connexion le Macron ayokaka lingala mais bravo efali alobi na Macron mpena lingala mais fali mpo oza mystique mwana ya mongo oza mystique mwana oyo ya ekonda o alobi mpena na fali lingala ye tetaka alobi lingala bainterpretele Macron makambo fali alobi omela mwa mokie abeni tu vas boire tu bois un peu eke interprété bino botaleki yango bien eza interprété pardon badi nakoma okenda na suka pardon nalemi na nanga sa bino na liste oyo bato bofingaka en tout cas même si vous venez pour injurer je suis pas là j'ai déjà parlé soki olingaka mutu na yo okolinge mpo na makambo malamu soki olingaka mutu na yo okokende mpena na niveau moko betanga atali yango abi wi cette fois cette fille a raison soki olingaka mutu soki olingaka no mutu na yo te omwana onkaki normal mpo na yo omona nonkaka normal namoni nani oyo aleli soki ateka babwaka ye boye asali video mpena mpo na ye fali mpena akotisi na liboye na bandale te mo bango bana bandale ya makila aleli ko sokola tefela luka ye na tuneno aleli nini aleleli nini bandeko na ngai nzakomba ekami aleleli nini moi je aleleli nini c'est pas possible hein oh Seigneur Jésus aleleli nini elei nini yayoki mpo na bière avec le fait des choses ont marqué histoire. Même si tu n'es plus là, qu'on puisse parler de toi. On ne va pas seulement parler de toi par rapport à Batube Nayo, par rapport à tes albums. Non. Non. Mais ce qui restera à jamais, ce sont des établissements. Ce sont des œuvres, pas seulement des œuvres pour la musique. On dit que l'artiste ne meurt pas. Oui, c'est vrai que l'artiste ne meurt pas. C'est vrai, il est gravé. Mais si l'artiste fait quelque chose pour son pays, comme Youssou N'Dour, on en parlera même dans l'histoire, dans des écoles. On dira peut-être pour les enfants qui font quoi, l'examen d'État. En quelle année l'établissement tel de Fali a été créé? Et si tu ne sais pas,
tu as 0. Si et seulement si les gens t'aiment pour de vrai, si et seulement si tu veux évoluer plus, il faut accepter des critiques. Il faut accepter d'être critiqué. C'est ce que je fais. Je n'injurie pas, mais je n'ai pas aimé l'acte. Donc, j'ai le droit de faire les critiques. J'ai le droit de critiquer, mais pas d'injurier. Si ça honorait des warriors, là, je ne sais pas, c'est leur avis. Mais pour mon cas, je ne suis pas honorée. Parce que moi, je croyais que l'arrivée du président à Bandal, on allait voir autre chose, en fait. On n'allait pas voir seulement la bière, on allait voir autre chose, en fait. Et l'artiste a loupé cette occasion. Je ne sais pas s'il va se rattraper comment. Je ne sais pas s'il va faire comment. Mais, à ce que je sache, les gens qui sont tout autour de l'artiste Fally Ipupa, comme les Diba Diatta, les Fiston Koloké, les qui? Les Bessengande Balondo, tout ça là. Les Soulé Kaouka, vous êtes tellement intelligents que il faut aider votre artiste Fally Ipupa en lui donnant des idées, de belles initiatives. On dira un jour que non, il était bien entouré. Parce que du côté art, on comprend déjà qu'il est bien entouré. Il a des bons paroliers. Lui-même aussi, c'est un parolier. On comprend. Là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter parce que Formule 7, waouh! Quand je dis waouh, waouh, Formule 7, c'est du waouh. Mais seulement, ce n'est pas seulement ça qu'on attend de Fally. On attend beaucoup de choses de lui. Et quand je parle là, je ne parle pas seulement pour Fally, parce que je vois beaucoup des artistes musiciens. Ou alors, s'il faut dire, je vois beaucoup d'artistes musiciens. Parce que beaucoup, c'est déjà un adjectif quantitatif. Donc, quand je dis beaucoup, je ne peux plus encore accorder des alors. Voilà. Beaucoup d'artistes musiciens qui n'ont même pas de patrimoine, si ce n'est que leur maison, leur parcelle, pour le bien de leur famille. Mais pour marquer des empreintes comme Luamba fait à Inde 3, on n'en a pas. Pour marquer encore où? Studio Maman Ngebi, on n'en a pas. Pour marquer encore quoi? Quand on dit stade de Marty, autrefois stade Camagnola, ce que Mobutu avait fait, on n'en a pas. Pour marquer aujourd'hui saut de mouton, ce que Fatih a créé, on n'en a pas. Je parle du cas des artistes musiciens, bien sûr. On n'en a pas. Pour parler encore de quoi? Ce que les artistes ont fait, les Congolais ou alors le président, machin, ont fait, les artistes musiciens, comme Luambo Makiadi a pu faire, comme papa Studio Maman Ngebi. On n'a pas. Je demanderai à tout le staff de Fally Ipupa de nous prouver que Fally est bien entouré. Ça sera la fierté d'abord de l'Équateur, parce que moi, je suis de l'Équateur. Ça fera la fierté de Warrior, la fierté de sa famille, la fierté de son pays. Je crois que je me suis fait comprendre.
Je me suis vraiment bien fait comprendre. Et là, je vais citer pour dire quoi? Je vais citer pour le cas ya ndeko na biso Coquette Sasa. Cas na ye no style bango avec beaucoup d'analyse, mais seulement félicitations à lui. Elle est maintenant mariée. Elle est officiellement Madame Botefela. Jolie Botefela Sasa. Parce que quand j'ai mis, tant on a été, français, vous comprenez, tant on a été mariage na ye na réseaux sociaux, il y a des gens au Benginga, ils n'auraient pas dans une émission, dans ça, ah, oui, dans le bika mouké, j'ai mis marre, tout ça, mobile, on peut kuna, baroboto le mikanda, na lobi boy, ah, nzambe. Peut-être vous ne, peut-être boye bipété. Coquette a commencé avant, balingana, bota linga fi wana. Coquette a ça avec déjà na beauté. Ça a commencé depuis 2012. C'est pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps, leur union. Depuis 2012. Depuis 2012. Je suis témoin. Quand je dis je suis témoin, je suis témoin. Depuis 2012. Ils sont ensemble. Et la dame là a yena sima. La Coquette. Déjà beauté. Tia zwa la dame. Beauté qui déjà la mukanda. Bomona beauté ngo zoba. Ayebi ke nazo mukanda mo na sima mwasi. Après ekobala mwasi moko bo ayebi te amoni mwasi na kizengi. Mwasi wana vanda ka ba salelo moko te. Si mo mwasi na sele be miso le be ke non ngane eloko so ezala sute to sto kabwana. Na la problème na été pa makamlenga pa makamnanga. Seke ba kabwana? Seke ba kabwana? Comme exemple, Karine aye na vie ya Evi Kikuli, déjà Karine azala na mukanda. Akuti pe Evi pe azala na mukanda. Baboti Henrietta. Soki lelo oboto souhaité te ke Karine eke sali boyeboye na Evi. Yo ba yesu no ke no Karine aboto Evi mukanda. Bino bata poto bobana trop la poto boyebi makambo te. Bino na simba bino pena bien ba oyambanga pena na ba analyse. Na ko expliquer bino pena kitoko bokoma. Bokoma pi bosepela. Boyoka pena bien boye pena en tout cas je me merci. Je me merci ndenge je me merci ndenge osali biso nzambe. Merci ndenge osali biso boye na boye. Aïe. Ok. Et osala bino grand, osala bino nini, on est grande fille. Et ça, ma grande fille. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je suis arrivée à la fin de mon live. Le par rapport à arriver à Macron, avec qui donne accès notre discours là président de la République. Après, bah, Singapour, mais intimité, il a fallu na Macron là, c'est pénal. C'est pénal, pénal. C'est un pénal qui toko, bah, jeune, bah, coopérer, boé. Et ça, vraiment, elle est pénal. Et ça pena elengi pena ma casse. Et ça pena elengi pena qui toque. Donc, merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés sur GI Télévision. J'avais le plaisir de vous présenter ces lives. Question, il y a bateau yo bako yo kanga soit bako talanga. Bo comprendre nga mabete. Vous comprenez nga mabete bo teninga pe regarder na sali critique nanga parce que nalingaka déjà artiste et puis lisusu azan de kolanga mongo ngai pour la bokia lokono boko boma na bino nga donc ngai vraiment nazalaka obenga ngo nini onzambe na ngai so ozani ngai naza bongo botia bo komela ngai komo kiminga donc moi je suis comme ça. En tout cas je dirais merci à tous ceux-là qui a suivi ces lives. Merci pour les commentaires. Oyo. Botier. Merci. S'il y a des injures,
Bo supporter kaka. Ma finga na bino mo bo finga pour me répondre na bino pe na commentaire azate. Donc j'ai pas vraiment le temps. J'en profite pour saluer bato bolinganga, bato bosutenanga de près ou de loin. Merci. Nzambe a continué kosimba bino. J'avais dit GI Télévision, c'est une chaîne commerciale. Celui ou celle qui a besoin de publicité na chaîne Oyo, en tout cas, il n'a qu'à nous contacter par rapport à l'émission que vous, par rapport au numéro que vous voyez là. Contactez-nous. On saura quoi faire, ce que tu et puis pub na yo ekoleka. Donc pub na etika na chaîne. Donc à chaque fois, émission nous allons d'abord pub na yo ekoti et après émission ekoti. Voilà, donc je dis merci à vous tous, que la paix du Seigneur et continuez kozala na bino les artistes comédiens toza na matanga tokundi déjà Kokodioko et Suzy Bantou la semaine qui commence là, déjà jeudi je crois, entre jeudi quand ekobima vendredi bakundu alors mercredi et non entre bakunda sou et là c'était comme le même jour, donc mercredi veillée mortuaire. On avait dit le 8 hein, parce que changé et qui le 9 le 10 babimisi corps siko est comme le quoi le 8 veillée mortuaire, le 9 nde babimisi corps. Donc quand il a la soute na kisansan, en tout cas on va pleurer vraiment l'artiste Suzy Bantou. Oh tout beau c'est analyse na kombo na elle n'est plus derrière oyoka te ayebi yango pe te, donc ata bo sali ata bo fingi ata bo sosoli ata bo se otu boko sala bosele kutu na pièce mobimba mpona koloba vi na ye bofinga ye me tali bolela na tali pièce wana oki mawa na motema na ngai me ntango bozofunga bamino wana bozolela pe babata kobeta pena bino. En tout cas je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble de sa grâce. Merci à maman Hortense depuis Paris, maman Belgique, maman Blanche, maman de la Chine, merci. Merci beaucoup à FM 4 fois Boss. Merci beaucoup à JB Koumarou, de Dallas. Merci à mon vieux David de lutte doux de caractère. Merci à votre Monique qu'il faut soutenir Ngai. Mon numéro est là. Maman Belgique 4. Merci pour Nayo. Maman Antoinette des États-Unis. Merci. Qui encore je peux remercier là? Famille Libote de Bellevue Kondi, la patrona. Merci à elle-même, Bellevue. Hein, donc, pour ces cœurs-là. Moté maman qu'on a habité quoi. Donc, merci à Bellevue Kondi, la patrona. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye.